batata ba maman bandeko mboti. Lelo ezali bongo le 26 août 2021. Toyebi biso banso bakimbangisi ete mokolo oyo ezalaka mokolo monene. Pamba teza mokolo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani afandaki na ebunga ya ye ya bokonzi. Yango tozali ko rappeler bino ete ezali journée moko spéciale. Tolobi pe boye journée yango 20e anniversaire ya bofandi ya bokonzi ya tata Molimo Mosantu ne bonga ya ye ezali pe mokolo oyo ba pikime ba oti bipai na bipai ezala Bandundu ezala Chikapa ezala Kisangani ezala Brazzaville ba ye na nkamba. En tout cas ba tata pe ba mama ezala ko kamwa te pamba te ezali bilaka. Yango tolobi ete lelo ezali spécial po ezali mokolo oyo tata mokonza bule akokisi 20 ans uta afandi na esika ya ye. Mokolo yango bapekime bakangisi ba photo na tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Kasi na maloba na ye alobi boni boni abi ba photo yango ekokota na musée mwana kimbangiste mwana papa Simon Kimbangu tozalaka de sengo pamba te tolandi nzela ya solo. Papa dengenda aloba yango kala boye ya bapikime tala ndenge baye motuya ya batu yango na tolobi na bino te soko landi nzela ya papa Simon Kimbangu ozali ya solo moponami. Kasi bokolanda manso wana na tongo ya sika masalemi na tongo ya sika après libondeli ya tongo. Soki bokolanda manso na bokebi bonso batata pe ba mama na caméra tozali bongo na papa Patience Biwaku. Présentation ya maman Germaine Kenda Diafwila. Na coordination ya papa Freddy Kunda Benakioe. Montage ya papa Ziko Dengenda Zikengi. Asungami na papa Mulume pe papa Vitika Soda. Yango na batata pe ba mama to sengi na bino banso bolanda penza na bokebi na mokolo mwalelo tolobi yango le 26 août 2021.
pungi anzi tusu kwa tata fumwa longo fumwa dibulu. Tata et ma maman, Tchamboteke Touan, Aboui, Kolé, Tenzele Fiouti, Nakomba Tata, moi la paix, Tata Moui Monsa, Oyo Baloubi Nabisu, Né Yawel Tonsai. Tongo Yalelo, Touzana Tinsa, Niba Tata na Barama pour la majoute. Majoute, tu vas la Touribi, que Touzana courant. Mais tout ça, mituka, oui, ça là, zéro, mabaya, disons qu'on y a, mituka n'y a surtout tindaka, tinsani tout ça à la tombe. Et on te singara, volonté à la mine pendant que tu le connais, hein? Pour ceux qui mituka est emboîté, on a bloqué. Et à la bassima, et à la ni, et le placement à la mituka. Ceux qui sont aussi Tintsan, la seigneur qui est dans le fauteuil, pas un pique, mais vous allez bien, vous allez bien. Voilà. Donc, quand on a photo, il y a bien, où il y a coquille, tout ça fait la misère. Là, il n'y a pas beaucoup de tickets. Ah, je suis au combat qui est dans le camp. Bon, bien, bon, matin. Vous savez le bien, vous savez le bien. Voilà. Il y a pas de temps de voyer. Par où va voyer ici? Pendant nous tous allés. Bon, monsieur Soubalan. Ah, vous allez, hein? Voilà. Surtout aussi, c'est directement. Nous allons pour ça. To silisi na komba tata mo na pe tata mo mo santo. Amen.
na lingomba tata Simo Kimbangu maike penza mazali komona na moke pamba te bilaka tata Nzambe ekolekaka te nzoka nde papa Dangenda Kunzima asakolaka yango utakala ete bapikime bakoya kasi soki bomoni bapikime baye elikoloba ete tango penza ekoki nzoka nde lelo ezali bongo jeudi le 26 août 2021 wapi epai tata mokonzi bule papa Simo Kimbangu Kiangani akokisi bongo 20 ans wuta afandaki na kiti ya ye na 2001 yango tolobi ete bapikime baye na tina ya maloba ya papa Dangenda Kunzima mpona koloba ete bapikime bakombata na nkamba wuta bapikime ya Kisangani ya Bandundu pe ya Brazzaville tolobi pe ete bapikime ya Ituri pe bango pe bazangaki te po nana kotikala nsima mokolo malelo ezali bongo spécial pona nini 20e anniversaire ya papa Simo Kimbangu wuta abandi mosala moye ya bokonzito ya kokamba lingomba ya tata Simo Kimbangu na yango batata pe ba mama ba photo souvenir pe ezwami na bapikime elongo na tata mokonzi bule papa Simo Kimbangu Kiangani na maloba na ye ba photo yango ekokota bongo na musée papa Simo Kimbangu batata pe ba mama bilaka ya tata Nzambe ezali bongo kokokana moke kino tokomona wasa kina batongi ikomi moto ya suka likambo lisalemi na tata Nzambe likokamwisa mokilo yo ye nani akotutama na libanga yango akobebisama libanga liboyama kina batongi likomi moto ya suka likambo lisalemi na tata Nzambe likokamwisa mokilo yo ye nani akotutama na libanga yango akobebisama libanga yango nde baino bayo baboyama komokili kino lelo bakomi baponami ya suka ya mokili libanga liponami baido kosepela tokomelika ya mokili libanga liponami baido kosepela tokomelika ya mokili libanga liponami baindo 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 kosepela tokomelika ya mokili ikabili mabo maletebe tarepivili vilaborayolo baba makwa malesebo unisanisime esanisime kenomye unisanisime esanisime kenomye ikabili mabo maletebe tarepivili vilaborayolo baba makwa malesebo unisanisime esanisime kenomye unisanisime esanisime kenomye et toi, comme bébé,
esima temakoka ya fowe Kiangani ya wube Kiangani ya walabe Kiangani ya fube Belei ya walabe Kiangani ya fube Kiangani ya walabe Kiangani ya fube Belei ya walabe Kiangani ya fube Kiangani ya walabe Kiangani ya fube Belei ya walabe Kiangani ya fube Kiangani ya walabe Kiangani ya fube Belei ya walabe Beta maboko, beta maboko. Tokangami foto biengi banzembo mokili mobimba balali biso bongo bongote yango tolobi ete bozongi na bino tuna bokeno teya bokeno kosalama misala makasi tosepeli mingi pardon na bino bato bouti Kisangani olesi Yerusalem pesi merci toyebi ke pa tozokende makambo mingi oyo tokosala ezala na Congo Brazzaville awa na Bandundu Kisangani partout sika bino bozali tokosala likambo moko ya makambo bongo be bongo te yango topesi merci mpona lelo tosilisi tobondela na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo obatelaki biso na butu bobatela biso mpe na moi ndenge ntongo etani tosali deja misala biso na biso tokokabwana yo kokabana na moto te zala na biso esika nyonso tokozala yango toleli mpe tosengi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen lwendenge motere
bakangisi photo na tata Mokonza Bule. Micro na biso penza etambolaki na ba pigme pona kozwa ba impression na bango. Biso tozali bana mai ndombe ba pigme ya mai ndombe na paroisse Loile secteur ya Bolia territoire ya Inongo. Ndena ntina wana toyelaki awa na Yerusalem na pasi na biso ba pigme. Banda bakoko na biso tozali kimia te tozali na bombu na bandeko na biso. Bazali kotuka biso pona koboma pona kotiola biso evangeli ezali penza malamu te. Tango bazali ko menacer biso bazama na biso ko botola biso ekoma ya bango. Okoki komona toliaka na bango esika moko te. Tomelaka na bango esika moko te. Tobala na kate. Soki kaka bayebi soki pigme komi peme na mwasi na bango beti to bantu wana bakoboma yo. Okobika te. Okobika na te, okobika te bakoboma bakobeta so kopo omeli kopo leki na nzela na okiposa mai nasenga mai ya na mboko oyo soki bapesi yo mai moko ayebi wana bapesi wana mai si aza pigme aza motwa bokanga ebosi mai futa kopo babeti yo pe frappe soki oza na sasite babomi yo ntina nini Nzambe asalaki biso bongo bango kuna so bazali koluka basi na biso na mayele biso mibali soki bamoni kaka okomi pami na mwasi na bino bazui babomio likamwa na toyebi ndenge euti te bakoko na biso lekola tozali toyebaka na mokili oyo ke awa na kati na mbona ntie le premier habitants c'est pygmée mpona nini tozali koboyama na mokili lokola tokomi na nkamba awa toyei komona Nzambe na biso oyo akelaki biso oyo asalaki nkoko Adamu na Eva ye wana papa Simoki Mbango papa Fumalongo papa Diangela Kuti matango toyei komona ye lobiko na biso emonani lokola tonyati mabele oyo bohumu oyo batia biso elongwa banda lelo na moyo oyo tokangami ba photo biso na papa kola tokangi photo na biso na papa wana toyebi tolongwi na bohumu na bandeko na biso ba pigme nyonso po biso toyei komona na elonga ba pigme nyonso na mokili mobimba yango wana pasi na biso esili. Merci maman. Oyo ngai mama na memi délégation maman Ngayan Joséphine pasteur communal ya Gamboma. Biso to uti na département de Plateau ya Braza. Kasi tozana bo sepeli moko makasi po ye papa Simon Kimbangu Kiangani ndenga zui photo na biso pe alobeli na biso to sepeli mingi. Yango wana omoni biso yo to ali au nombre de 35 personnes boto uti na ngambo ya Braza to ye awa na tina musala to yiko lona mbala pambate ye Nzambe azosenga na biso to lona to bokola na tina ya liloba ya Nzambe wana yango yemeni biso awa tozana zamba pona kolona mbala liloba wana tozana bo sepeli moko makasi to tondi na pete pesi biso makasi pe to sepeli mingi po to s'attendre te ke to kokutana na Nzambe pe akolobela biso likambo ya kitoko oyo sepelisi biso po liloba ya Nzambe soki alobi elekanaka te ekosalema kaka yango wana tozana bo sepeli moko makasi mama na kanisi mbala sima to koleka mutango oyo biso to ye oyo to koya lisu ya koleka pa muslimu batikali na mboka kule kwetu kazi kenyeni kwa tumikaka zilango kwanza mbele ku Ituri ata leo Jean bo natoka ku zone pigme ya Mambasa hapa kabisa niko Christian Mukristo kwa elimu ya papa Simon Kimbangu Kiangani pale banana jite bo hapa pia kufika mimi hapa kamba nafika mambo ya juu yake pia kumuona basi kenyo batate balitoka hapa kamba iko mkini yetu ya bakoko hapa kazi kenyo nilikuwa kutumika ilikuwa kazi ya kinganga nilikuwa munganga kabisa diplome ya hospitali generale ya Mambasa. Sasa walilo tena kazi mwenyewe kuniendeleza kwa kazi haiko nisasue niko pesa kuikala tena mwenyewe kunifasanisha kwa maneno ile yote haiko ndio sasa tukapata neno la Mungu kabisa ya papa Simon Kimbangu. Tunafurahi sana pia kufika hapa kamba kwa juu yake seba koko yote na kule bafamia yote biko kule biko tungoya batakuyaka tena mali njoo mpaka huko
kule biko tungoya tu. Basema mwele kwa mbele tutaenda kufika tu kule kamba Yerusaleme paske kule kumgini yetu ya bakoko kinyo pasi kinyo tutoka. Ngai na bengami na kombo ya Papi Bosi Mbali. Naza na cortège ya ba pigment ndenge boza komona bango wana. Touti na bango na Ituri, province ya Ituri na territoire Mambasa, précisément na groupement ya ba Pongomo na localité ya Banana. Esika nini papa Simoki Mbango asalaka 2 mois. Na esika papa Dialungana apesaka bango sac ya bilamba po bakende ko lata yango. Yango moni keno tozwami lelo awa na mboka Nkamba. Na kolanda na mutuna oyo zaye kotuna koko na biso bango bameseni mingi Swahili na lokota na bango. Yango otunaki ye kombo na ye Ituri Jean. Bon, na question ya liboso alobaki ete asepeli makasi na ndenge bango ba pigme bazalaka mingi rejeté. Yango Nzambe abengaki bango a partir ya mosali ya ekonoma motelemele ekonoma ye papa pasteur Uzele yende akomi kuna esiko bango bazalaka na zamba kokende ko sensibiliser bango po baya komona Nzambe molimo mosantu esika wapi avandi. Yango basepeli mingi depuis bakomi awa bamone likambo nyoso zolinga ezoleka penza na kolongono vraiment basepeli bango nyoso na ndenge boza komona bango wana. Ya yambonano asepeli makasi na likambo papa ayebisi bango. Pona nini ye na ndenge azawana aza munganga kasi bango bazalaka rejeté mingi. Pona nini ba pigme penza ba pigme na ndenge baza konyokwa makuna baza koliama bazobetama bazolala nzala likambo ndenge na ndenge oyo penza esengeli na motute. Nde omoni keno basepeli mingi na mokano papa apesi bango alakeli bango keno bakosala penza makambo ya bikamwisi. Yango na ndenge omoni bango wana batondi na esengo wana. Tozali na kati na Yerusaleme ezikindi biso ye tata molimo santu alobaki kende na basite historique sacré osala misala na initiative ya papa Dialungana Kiangani Salomo nde atinda musala bilambi nde toke alobi ba pigme esika bakozala obanda kolanda bako tata azalaka na bango pe mingi apesaka bango bilaka ya ba programme oyo ya Yerusalem. Nde nga na meseni na bango na tina na kovanda esika na bango po realite wana ndenge otuni bango na mboka na bango na Banana esika toti bilanga eza na ngomba moko papa Tumalongo papa Diangene ayaki koloba bomoni ngomba wana ekozalaka pharmacie munene lelo ya zali munganga mais na elaka ya Nzambe yango nde papa uti koloba keno akosala makamusi ya makambo mingi. Bon, ezali likamusi mpona biso bandimite kasi eza esengo mpona bango po makamusi ya Nzambe biso ya tata molimo santu mosusu tosala moni mosusu nano tomoni te. Mais na ndenge nga nazwi bango mama journaliste eza na nguya na ngai te eza na nguya ya ye molimo santu po eza misala molimo nde ezosala ba pigme nyonso loko omoni lelo grabanda na initie bango lelo natindaki bango baye na bato tosai na bango na bandima kenge ya moko ezali kaka komesana mais kuna nga na bandu nakoma te. Bon, soki nalobi eza likambo ya molimo mama journaliste molimo nde biso tozokolanda na sanse ke soki ya tindi oke kobongola masolo wana ata oyebisi mutu me opesi eloko akondima te. Bango bayambi nanu ngai na ezala bandeko pe ekonoma ba oyo biso nyonso tosangani tozali awa 4 tribus nde koloba ba bantu semi bantu pigme niloti lokola nga naza niloti mais ntango nake kosangisa biso nyonso tokomi eloko moko na tina Simoki Mbango elingi koloba ekomi sikoyo nation mobimba ba pigme babimi nani abimisi bango tata molimo santu ye moko po bilaka na ekoki nde ekomi bunga mpe na kamwi mpo nayebaki teke bandudu bakoyebele nakanisi oyo nakoki koloba na mutuna otuni na ndenge koko alobi antuka bango bazali na desizio ya molimo eza teke bazokende etumba
lokola bango bakomi po yende aza na liloba kuna nakanisi wana nde ezalaki kabino tango yiso inobole la cadena mayele inobole Mokili mobimba moko